Mercredi 14 décembre, bozali belé bomesana kolanda biso na nzela FM télévision ezali bongo Mag FM oye na mokolelelo pona kopesa bino basango na oye etali bongo actualité awa na mboka ya ba RDC. Tofongoli basango mokolo lelo pona koyebisa na bino ete tata mokonza ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa mibongo na mikili ya États-Unis bipa nini a participa ki na sommet USA Afrique. Bolanda. Sommet États-Unis d'Amérique Afrique et sangisaki ba dirigeants américains Otomoni Yemoko président Joe Biden pe secrétaire d'État américain Anthony Blinken bongo na ngambo ya Afrique ezalaki particulièrement bamboka mibale oyo RDC pe Zambie ezaki représenté na ba chef d'État pe ba membre ya gouvernement elongo ba betaki mobange na masolo oyo ekumbamaki na signature ya protocole d'accord entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pe ministre Affaires étrangères ya RDC Christophe Lutundula na ministre zambien ya Affaires étrangères Stanley Kakubo. Protocole d'accord yango ezali kolakisa lolenge nini États-Unis d'Amérique a s'impliquer pour la création na sud ya RDC pe na nord ya Zambie ya industrie ya transformation ya ba matière première pour la production ya ba batterie ya ba voiture électrique. Et Sengel kokangapel isusu que États-Unis d'Amérique yé akoya na technologie na ye ya mobange pe ba investisseur oyo bakosala na kati ya ba industrie wana. Sommet yango ebetaki pe susu masolo ya situation ya agression rwandaise na RDC kuna États-Unis d'Amérique balobi ete bango bakotia pression na Rwanda pour te etika ko soutenir M23. Bongo ye moko président de la République Félix Antoine Tshisekedi avandaki kimiate a sollicité pression ya États-Unis d'Amérique contre le Rwanda pour te ba hostilité et s'il la complètement la République démocratique du Congo et yokani. Tozongi na Congo démocratique toke na Sénat pour kotel sabino ete speaker ya Sénat na kombo ya professeur Bati Lukwebo ye active kibongo misala na kati ya commission Ecofin pour ete bango beba na kosala na lombango na o etali bongo budget 2023. Na souci ya komona matière inscrite na calendrier à session ordinaire à septembre Kosalema topé kozala épuisé avant la dite session prévue mokolo ya jeudi 15 décembre 2022 na yango mokambia Sénat Bati Lukwebo ye ayebaki bongo na kwantame série ya ba visite na ba différentes commissions permanentes ya Sénat bisika nini ayebaki na kosala suivi ya ba travaux et pas ya ba sénateur ou bazali ba membre ya commission pour na célérité na yango speaker ya Sénat pe ayebaki na bomoto na ye kotambola mokolo ya lundi 12 décembre na commission Ecofin o ezali bongo ko examiner en urgence projet ya loi de finances 2023 yambo ete ezala voté na assemblée nationale kaka na même ordre d'idée président ya Sénat azali pe membre na kati na commission yango ayebaki bongo na kosala échange moko ya malonga na ba collègue na ye pe ayebi bongo na kosenga bayeba bongo na kosala yango na lombango po ete yango ezala voté pour ete budget exercice 2022 et bana kosala mabongo na délai proposition o ezali bongo clair pe permanente et pesama ki bongo na Bati Lukwebo mokolo jeudi 15 décembre importance ya loi budgétaire o kozala bongo voté pe envoyé par yemoko numéro 1 ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona promulgation na yango. Nous devons nécessairement épuiser la matière. D'abord la loi de finances, il y a eu la loi de reddition des comptes, il y a la loi sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme, il y a la loi sur les établissements de crédit. Toutes ces matières sont traitées au niveau de l'Ecofin, mais je fais le tour des autres commissions parce qu'il y a beaucoup d'autres matières. Nous avons également des lois qui doivent passer en commission paritaire, notamment sur la taxe sur la promotion de l'industrie et tant d'autres matières. Et puis notre rapport de gestion, le rapport financier du Sénat. Donc vous comprenez que tout ça, nous devons le faire en 3 jours.
bokanga ete ezali bongo uta mokolo ya 15 septembre oyo uti koleka mokolo ya rentrée parlementaire nde projet ya loi ya finance ezaki bongo déposé na gouvernement Sama Lukonde na kati ya Assemblée nationale po ete ezala bongo examiner na tour na yango bayeba bongo na kotinda yango na seconde lecture awa na Sénat oyo ezali bongo ndako ya likolo na yango esengaki bongo kaka 15 jours ya pamba po ete ezala examiner pe texte en seconde lecture et ezala pe voter avant que session oyo e babongo na kosila loko les ali prévu et sila mokolo ya jeudi 15 décembre 2022. Direction générale d'immigration au la ville province ya Kinshasa et pesa ki bongo bilan provisoire ya batu bakufaki na mvula o ebetaki na mokolo ya lobi. Mvula o ebetaki na butu ya mardi 12 décembre kino le 13 décembre na ville province ya Kinshasa to l'accès bino na Mag FM lolenge nini yango ekoze ba dégâts ebele ba bien matériel pe na vie humaine ba compatriotes ebele ba silaki bongo na kokufa na mvula oyo po ezalaki insupportable mupepe epai mai etondaki presque Kinshasa mobimba na yango ba autorité ya mboka ba zui bongo décision ya ko décréter 3 jours ya deuil national pe na yango direction générale ya migration ville ya Kinshasa ye apesi bongo bilan provisoire ya ba perte en vie humaine tokei na commune ya Ngaliema bisika nini 58 personnes bango baebi na kokufa na mvula oyo pe 3 personnes baza disparu kino mokolo ya lelo tokei na masina bipai nini moto moko kaka nde akufaki pe disparu ya zalite na limité 3 personnes nde bakufaki pe ba disparu bazate na commune ya Kinshasa mutu moko nde akufaki disparu kuna azalite na selema kuna ezalaki pe makasi yango ebi na kobungisa 18 personnes bango nyonso bazaki retrouvé na monga fula 27 personnes baibaki na kokufa pe 3 personnes bamonana kite na bandalungwa pe ya kokamwa 4 personnes bakufaki na commune ya Bumbu kuna 3 personnes bakufaki na Kitambo bazalaki bongo 5 na commune à Kalamu ezalaki bongo moko totalité na yango esali 120 personnes pe 6 personnes aux bazali jusqu'à présent porté disparu ba service ezali ko continuer ko sala musala po ete bande ko na bayeba na komona na pe bazala identifier na yango toyebika kana ko présenter ba condoléances na ba famille nyonso esili na ko bungisa ba oya bango. Gouvernement congolais Nanzela ministre intérieur Daniel Asselo est décrété bongo 3 jours de deuil national na bakufaki na likama ya mvula. Na kombo ya gouvernement national mobimba toyebi bongo na ko décréter 3 jours ya deuil national na engomba Congo démocratique mobimba pona likama ya mvula oyo esili bongo na kobungisa ba compatriotes na biso ebele yango ezalaki bongo mitindo chef de l'état apesaki na premier ministre na sima na yango premier ministre apesi biso instruction po ete toyeba bongo na kombo ya gouvernement mobimba ko présenter ba condoléances na biso na ba famille oyo ezali éprouvé boyebaki 3 jours de deuil oyo ekozala bongo observé na batu nyonso pe na yango gouverneur ya ville province ya Kinshasa aibi bongo na kozwa o ezali bongo mitindo ko uta na niveau ya likolo po ete ba site a problème et ba bongo na kozala identifié pe démoli na mikolo o ezali koya po ete tozala bongo na conformité na mibeko ya mboka pe na yango tokosenga esalema na lombango pe mususu e babongo na kokangama na mikolo oyo. Edouard Kioveo azali député national Bosimba ete a initié proposition de loi na o etali bongo komela makaya tope kofime boyoka ye.
allait reculer, je crois que c'est une proposition ya loi yango ezali tout simplement koya kotia limite na espace po ete bato oyo babendaka makaya oyo tobengi bafumer na ba oyo bamelaka yango te bayeba bongo na kovivre en communauté, c'est-à-dire ba oyo barespecte liberté ya baninga et vice versa. Lolenge ezali kotalisa na constitution mingi na oyo etali bongo garantie ya sécurité, na oyo etali bongo garantie ya santé, pe na oyo etali bongo ko vivre na environnement oyo esengeli. Nde na yango mutu nyonso akoki kosala eloko nyonso ya alingi te po ete yango eko aboutir kaka na oyo etali kokende au-delà ya mibeko likondi oyo tobengi constitution. Na yango biso toye na proposition de loi oyo po eya juste ko permettre na bafumer bayeba ke tango bango bamelaka makaya eza na bato oyo pe bamelaka yango te. Na yango totia ordre na kati ya secteur wana pe to garantir liberté ya bato oyo bamelaka yango te na ba oyo bamelaka yango po yango ezali droit ekosenga moto na moto asala oyo alingi me na kati ya ba principe. Nde na yango tozali bongo na ba vulnérable, tozali na bana basi, tozali pe na bana oyo basimbaka na makaya te. Ezali na optique wana nde biso to monaki ete soki to proposer loi oyo eko protéger ba oyo bamelaka makaya te pe eko permettre na ba oyo bamelaka yango bazala bongo na espace na bango. Pe loi oyo ezali koya po ete renforcer bongo lutte na biso na oyo etali bongo ko lutter contre l'anti-tabac. Parce que chacun devrait parler de ce qu'il veut et les endroits n'étaient pas. Obelaka santé dérangeaka yo to mesana ko pesa bino adresse c'est moko centre hospitalier Dominique Lecoeur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Kinshasa eza kokomba kozala toujours salité malgré ba effort au gouvernement provincial ezo fournir. Ceux
Soki otamboli na ville province ya Kinshasa, oko remarqué que depuis tokotaki na période ya mvula, banzela mingi ekomi ya kobeba makasi. Po degré ba mvula o ezali kobeta na ndenge ya kanda, yango ezali kopasola banzela mingi pe ekomi ko créer ba érosion na ba commune pe ba quartier misusu. Kasi soki totali malamu, ezali nde manki ya ba canalisation ya malonga po soki ba caniveau ya bien ezalaka eko permettre mai ya mvula eleka malamu. Kasi eza na ba place misusu okomona terrasse moko ya mukie pembeni ya makadam mai ekoya na quantité belé na pression ya makasi esali débordement na terrasse ekotiti na kati ya makadam. Yango ezosala ke banzela mingi ekoma impraticable. Sima ya nyonso wana population nde ezali victime po moko ba chauffeur bakoma kalolendo okomona ba matisi transport to pe bakomi kokitisa batu avant destination. Bakonzi en tout cas bota la population na lisu ya mawa na kobongisa banzela po circulation ya batu na mituka esalemaka na ndenge sengeli. J'espère boyoki po boye tanenge tche tanenge sali kitoro te. Oumela na maladie ya AVC ya mbasu adresse ezali se moko. Mwana Congo, solution pona ba maladie oyo etungisa bino tango molai eye yo mutozali na problème ya cancer, poison, diabète, prostate omitungisa lisusu te grâce ya Dr Jean-Claude oyo azali mutoto ya Manyema, c'est-à-dire congolais ya solo azali ko traiter ba maladie oyo kaka na banzete pe makasa, c'est-à-dire epana ye bokoko nde bokoko. Na oyo etali poison azali ko beta yango dada akosalisa yo nanu teste soki osanzi kaka le même jour apesi yo bakisi pe poison epakati atretaka ngo kaka na mukolo moko. Bino ba oyo botungisami na maladie ya sucre ata ematiti na 1000 epana ye ekokita azali kokitisa sucre na yo ekozonga normal. Bongo batu oyo banyokwami mingi na prostate bomitungisama lisusu te azali kobeta ngo data, c'est-à-dire na 3 jours ya pamba prostate na yo ekei ata bachaki yo basonde akolongoliso basonde wana 3 jours ya pamba prostate esili. Pe na oyo etali cancer ata pote esalaki yo na libele azali kosilisa yango kaka na makasa ya bokoko. Bongo oyo etali hernie okende na yo te ba opere yo po bakisi ya bokoko oyo Dr Jean-Claude azali kopesa ezali kolimwisa hernie pe okomi normal. Bongo bino ba oyo bozali konyokwama na mbasu pese bomitungisama te Dr Jean-Claude azali kotraite yango kaka na makasa ndenge kaka bakoko bapesa ye mayele ya kosunga batu. Boka bino moko ndenge aexplikaki. Nga naza Dr Jean-Claude, naza mutu ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo. Naza ndenge bakoko batikeli biso mulembo oyo nalingi na detaye bino pasi bakutungisa mingi na maladi ya bokoko. En tout cas, ya liboso nasengi na mutu nyonso oyo aza na problème ya poison nga aza mutwai ya este. En tout cas, poison ndenge etungisaka bino na minute oyo nga nasonyaka yango journée moko aopesi okatisi mbala moko osanzi na osumbi na traite lisusu cancer libere, cancer de scar comprendre nasoigne nyonso sans problème. Nasoigne lisusu prostate 3 jours nayebiso 3 jours en tout cas. Nasoigne mbaso ebandeli nasoigne yango journée moko so ekomi na pota osalaka mwa bato moke esila. Welisa benga Dr Jean-Claude na numero oyo okoyamba yeye moko pe akoya kosunga yo esika ozali. Dr Jean-Claude asuki kaka wana te azali pe kotraite éjaculation précoce,
infertilité ya mobali to pe ya mwasi pe ba maladi lisusu. Bozela te maladi ekoma yo makasi pe oluka ye kasi tangu kaka ozali na ebandeli. Welisa benga Dr Jean-Claude okozwa solution pe santé na yo ezongi ndenge ozalaki. Boyebele o tolobaki te awa tembe ezali te po maladi ezali kosila. Oyoki ozali alanga nzembo tomesana kotinda bino esika ya malamu oyo kosala son ya kitoko mastering kutu kolobela te ezali na studio Liloba. balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Yambo na kanga bisaka nanga na mokolo lelo tika ete na tombe la joyeux anniversaire na bainyoso babotami mokolo lelo le 14 décembre 2022. Joyeux anniversaire na bino ozali tata, ozali mama, ozali elenge mwasi to mobali bomesana kolanda biso tozalaka ya bino bo sepela malamu kimia nzambe ngela na mabota na bino esengezaki yanga ya ko présenter bino Mag FM mokolo lelo tozaki bongo na ingénieur Florent Okita ozaki na sima bilili ndeko danda Cruz azaki na nzela ya régie pe deke muya na nzela ya machine pona montage Francis Peta azalaki wana tokutani lobi pona basango msusu.